kusangana na mwana oyo baboti yawa na nzela bekuti eloko te kuna ruisha bimisi na hospitali oyo kusangana na ye mpona bosana Petit, on va avec moi. Va me chercher des loups. Tu as mangé mon argent. Attention. Ça fait tolérer ma bêtise. Va comprendre là, je passe. Puis pendant que je vais maman. Nenge bapesaki biso ngo donc na cour balobela biso parce que pona mutu ayeba nanu kobanda dissertation il faut d'abord oyeba a placement ndenge nini yo kosala ozo comprendre ezali olanda na kaye ndenge ezali po koyeba kotika espace oyo otiki mpe susu awa en plus ndenge eza wana dissertation ndenge ezana eza divisé en 3 parties ozolanda toza na introduction conclusion ozolanda sikoyo na thème oyo bapesaki biso na thème oyo bapesaki biso le travail eza siko ndenge nini il faut d'abord na introduction toyeba ndenge nini okoki kodéfinir nano ozolanda yango oui wana sikoyo toza na nini na introduction na introduction il faut d'abord définir nano qu'est-ce que le travail alors soki odéfinir yango olanda ndenge ezala soki odéfinir yango toye na développement odéveloppe yango sikoyo ozolanda ndenge ezali sikoyo ntango tokóma na conclusion nde ezali esika oyo tokoyeba conclure nyonso ma veste, tu sais quoi non? Pardon, pardon. C'est ma veste. Développement, surtout ça, il faut sans il y a. Bonsoir. Yona ngai mwana classe na bango mwana ya nani ngai mwana papa Thomas oya cordonnier na kwa ya kivula wana mwana ya papa Thomas oya cordonnier lo kanisi ya cordonnier zani eza ceinture ya judo ceinture motuji ya karateka bimi ceinture cordonnier temo boba misangai papa tala mwana ya moto ndego bandi regarde tala ndego bandi na mwana papa depa attention papa tuzutanga attention ma bête, tu peux préparer. Boya. Papa ngom da benga ki. Boya. Jira. Ebe. Allez, mate, juste là. Papa ngona bato. Papa ça l'opération, on fait la nende ya za. Petit. Moi. Jira. Kangana na koshi. Ninakanga ki déjà. Papa, on fait l'opération maman. Yo. Eloko nini eti? Pona nini olingi komi kufela pa ya tataba.
Est-ce que papa tata no te yemo kwa beta yo abo mayo olingi kwa yako makambo Fais mon toit avec ta bande de vie. Oui, t'as avec ta bande de vie. Oui. Tu vas prendre que pour apprendre à faire nini pour ça. Moi, nalinga ka improvisation. Nazo moto nalinga ka jamais improvisation na. Alors, pour exciser vraiment, pour nazo ça na siko za improvisation. Ezali ki na programme na ngate me nazo beta. Papa mona basu papa o pena nene papa ngamba benga ki papa. Papa. Maman n'a pas dit on a césarienne. Hein? Tu sais combien ça m'a coûté pour y aller dans la maternité? Et alors, on y a pour sangana, na mwana on y a baboti ya nanzela, écoutez là côté pour la rouge à bimisi na hôpital. On y a pour sangana na ye pour na bossa na ni. Hein? Petit pour la avec moi. Papa. Bon me chercher de l'eau. Tu as mangé mon argent. Attention. Attention. Vous avez toléré ma bêtise. Maman, Olivina Zongela et l'autre, ça comme maman d'ailleurs, le 21 décembre 1973, à 1h du matin. Olivina Zongela, maman, marqué de nouveau temps. Comme ça, quelqu'un qui s'attend à la seconde ligne. Pour le voyage, tout ça. C'est un caillon. C'est un caillon. La patine, batteur en soi. C'est un mot. Dans ma vie. Signé, c'est un échange. C'est un échange. Comment? Je dois reconnaître que la monnaie me prend la monnaie à papa Sanchez. Papa! Je dois reconnaître que la monnaie me prend la monnaie à papa Sanchez. Au cas où la douzaine, ngai. Papa Sanchez, puis, Miss Nae, la terre pacifique, la monnaie qui a comment? La fraction ngai. Fraction ngai. Mauvais bandissage. Na mwana ya ba. Allez, signé. 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 Pas de Dima. Yaka les sous. Tuna na kupwa mo. Boko me manga. Papa maya ninga kuna ya kwa baba soma na mtani. Dino. Bon. À partir de là. La tigre dit parler par la carte, le boli pas mal. Au cas là, qu'est-ce que nous avons là? Donc il a déjà fait mais il n'a pas parce que j'ai constaté que ça nous n'a pas commis. En final, à partir de là, 6 heures, on a mis là. Puis il va là, puis on a fait le bébé, on se colle. On se dit qu'on se colle. Il y a un mot comme ça, le nom. Papa mko ke ndio tika ngaki. En plus, jino la mtu kubanda kuzaa. Jino la tango zote zile bana. Meme family. C'était pas ça. Kuna kumona leo zalika kana 5 cm na yeye akuboma. Na 10 heures ndamo kuna bana yako tukilomba ile kwa kuna kulia na. Na 12 heures de bien je te prends la commission nanda. Et puis quand tu n'as pas mission là, copimana mon amour. C'est quoi? Dis-nous. Moi, un homme d'accident. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a?
Comme il y a à la moine, la mise à bon offre. Parce que tu as dit, 11 heures, non, justement, pour le moment, c'est le maquillage qui est dans notre monde. Comme il faut défiler, va les cabouer, va se mettre. J'ai été mariée à toi pendant toutes ces années et je ne sais toujours pas de tout. Yo, la petite ma fille, mais la tongo. Tu te réveilles le matin, maman va fille. Hein? Dis le mot là, tu l'as raté TV5 là, maman. Tu l'as raté TV5. C'est que Noémie joue un rôle central dans la route. On va donc rester à Boris la Chiwana. Et puis tu l'as eu. On dit que tu as là, tu vas la faire. Après l'école, pour moi, on fait classe. D'accord. Après l'école. Vous ne pouvez pas travailler à ton âge. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Tiens. Oui, entrez. Pacifique. Et vous avez une uniforme? Papa, tu n'as pas de 5 minutes. 5 minutes. Oui, je t'écoute. Le bureau, c'est parce que le bande. Donc, c'est fait au bande déjà au lobby. Les arts qui étaient là, pour faire tout le temps. Papa, il a fait un peu. Amina ngana mkusi ona tukizani et mutu kalazala nepe na classe mini. Oui bi. Na ebi était parle quand même. Le bureau, c'est ça aye wana to banzo tanga naye. Aye tu kwa edinga. Ato banzo tanga naye papa za to kwa kende msala. Donc papa yebu ya kitu na sizana. Salon te vendre tout tanga. Hey! Papa tomboki na façon moko donc impossible. Comment papa ndé tomboki donc siliki a beti César na ndenga mutieki. Donc on a été robe na ngana mukisi wana chocolat papa. Pour signer des charges dans kofuta. Amoni mipende na ngai et c'est fraction papa lobi donc papa que c'est ba lomo ko impossible de bio donc na vandi papa lo bananga ki non ndenge za boye à partir ya lelo donc récré na classe wana récré mo abando ya na classe 10h 4 to di mareke wana mo afemeni nga secret afemeni nga lipa nyonso nga mo tie mo ka ba message en plus 11h ne te ma 12h 4 11h45 à wana tant on a bima la classe na lobi ça. Donc le problème est là, on a papa lobby, Toki Kaka, le Nicolas, après en plus, on a les années, on a tout obligé. Donc, on n'a pas de visiteurs, au moins la mobile, à partir de là, donc, on a les abos, papa lobby, tout quand la maison de banda, donc, on a un problème grave. Alors on a Tali, on a notre cabonaka pour rien, pour lui, au monde, on a été, on a peine au monde, on a été. Yo au candidaté puis kuna zandenge nini ngapi na organiser est-ce que les bureaux pena fani ka ko ngamte ma zelanga o mo teke no to yo ki to ka bona ka bu yo nga mona ki ya de bureau yo na idenga na opesa o yo pe o lo balanga so ki tout ça net tout ça ndeni les bureaux problème na ngai ngana o lingo perdre yo bureau ye bindenga linga ka ngana o lingo perdre donc problème est ça awa yo ka ga bo to na ba parana yo bo ya kuna pa papa bo so na o na ka santi. Pour mettre des bureaux, on a yo. Donc, ici donc ça. Na ok na ngabo. Na ebite ko bimalanga na episo na kote. Pour ndela sabu na kimi de classe na ya. Sans classe na okib donc. Yema on a 10 heures. Ça finde la sabu. 8 heures comme ça, je faut des nations. Pour 9 heures ça va. Na yo kimi olobi na ngai. Pacifique, je crois bien c'est une fille très prudente. Moi comme manga da rolo bana. Je t'avais interdit ba tenir wana. Le bureau. Et le problème c'est que na teni parce que ngala mesa na ngandinga na yo yebi ngala mesa même na papa la vana la tina nga kupa mukina vana ngala ndako. Na mesa na ndenge wana. Et zana on kamba teni to papa olobela to ndeni. Donc si on comprend bien,
papa na bino akomi liboma aye akuti ozotanga bani kobeta mona bato c'est-à-dire que vous avez des relations amoureuses position mabe position mabe tomande kotanga position mabe moko tozale nango wana ça va alors yo kuta na mama comme ça baproposition que mama opesa oluki moyen osalisi wasengo ngai comme ça tosololi epesi na compte na ndenge bosololaki na mama kasi naoyi babodambule te kasi mwana akilasi kuta beti bongo ngai papa aoboya te bana mibali papa boye likambo libali ya mene mina na mwana mwasi mpe ndeya nakoli bientôt naoza diplôme na nga mpona zale na fiance na nga na prépare foyer na ngai papa likambo ya obala aoboya mokwana sasani na yo kuta na mama ozali nimero na ngai non 98 te 080 oza na biso wana na mimi tala na tia télévision 081 52 53 205 papa kasana achangina banimero nyonso 98 40 55 donc 98 40 55 et puis voilà maman Kamina oui et puis on va trouver libala mbala moko en fait bon libala te de je vais voir on va couper là nango on va couper là nango on va transformer non tu dois la finir le couteau pour la c'est ça quand il est tout de suite c'est ça bien comme ça tu accompagnes participe bien tu vas les foutre comme ça tu sais quoi il a pas passé Blaise Matondo a fait la remarque dans la vidéo c'est ma Matoni eh début je vais te faire le long à Bengenga à Benati ah merci ya nani okamara no Christian Mikambo Paris wana ya nde na profiter na ke tika ka pacifique ne ke maman pe wenzi pe akambumba mo aussi c'est un peu musala do sala ya kutoa batani allez wende lisu batani wa bandini ile aussi aussi pacifique et puis tu reviens au pied dans le fond du sala et bien comment ils allaient bien gâter à 23 heures là là comme avoir résisté au merci bonne journée à vous En place de continuer. Par le domoni. Ça. Bonjour, monsieur le secrétaire. Le papa de Makumbuka Kabwiko. Makumbuka Kabwiko. Makumbuka Kabwiko. C'est ça. C'est ton frère? Oui.
Ça c'est bon. Éclair, na vu moi pas ni c'est moko. Na sombi, fona somba bougie. Ça c'est na ndako. Na kosombi c'est là on a ko. OK? C'est quoi ton yoga na ngai na. Ça va? Saint, c'est la sainteté. Saint veut dire entouré. Saint, le saint de la maman. Saint, sans tache. Saint, c'est le cachet. Le deuxième fin qui vient de verbe ceindre ou bien entourer. Problème la video mingi malobela ngaponga mndenga ki yumo kulibitaka nayo asala naleta uya kala wana na akuma mwisipira ili kuma lukula kaka mbutu ndinga talaka makambu makati kanjishuka pekishi mkambu luka kaka mama nangai tisino ukumuna mkudu mususwa nangai nayo abuki bisu bilambu huyu yangu wana hata nayo atakubendela jibuma mama bilamba ninaona sikuna tani mabeo mama ngala tingala timabende na saa huyu bilambu huyu unataka kuniba ntangu yulu chumba kenda kana mputo atikala kakupikisa yo makambu utaka matuli akenda tindela nga bilamba Bungu mkulu wana tindila kilo $50. Izadi kaka boni ngena kusuma nasuma banzamba na kuma mase ngai unataka kupesa conseil supu buyu kuyuka mama itu tukendele bina na papa baba fama ba Denise na Delanda ba na poto fama na bonga na kaba bilo mama fete fomo na fete libala mama o biloko basengi na libala mama sans kazier masaka donc banini bamaboka pondu mbaboka vide mama mbetu na matela nango na drabo re babulangeti mama nyonso na biloka libala ba carton papier mouchoir mama boto na ko mbongo so basine ko mama $1,500 fo mona te mama biloko boko dia papa place afanda fo ka papa ningo no awu sepela ne papa siko kinzonje papa zaki pembeni ya papa ba Delanda wana pembeni mama fo papa ningo te ba commentaire wato pete alekisi koto ba costume alekisi koto mama 3 costumes 3 pièces à maman 3 pièces à tata moi si ba super mama ngali ngena tuna buye so ni na fami ba papa na nesuete ngabana usela nini Mungu izaka kaka ndengi basala kaka bisika yonso ndingi tusala ka ntangu edo kwanza automatique tangu bana kama mubaja kusulula na mwasi naye sululi mubaja kukamata mpanda 10 kama tina mbungu chena kati ya ndedo upina mukanda wa kandi akamati apisi pa ya fiansi na ye akumima ifai ya babuti naye tangu kubadi saka tangu dodo kwa ntangu ko automatique tangu baada kama hadi yende mbada kamata kama mkanda 10 kila mbungu na mziduka pesi maji ya mimi na familia na bangu na familia sangani ali basingi deposit para mbaya kanje ndo familia wa kutika mwana kiduku ipiti bungu lisu ndingi sabu kula na familia tata nayo bangu basinga kana bangu mindondo te ndo kuteka mwana uni na familia tata nayo basinga kaduku ndilike bangu mpenda bien pinza sasa hivi mwana keiji bala teki yete ngambi na kinda plus wana yana kontongo boya azana dunia koni asipele na iko asipele na ngabanda kala tu ayi tena kala semester
bango sikona ningaki na tuna nayeba alesenga mpe na tuna nayeba ndeni nasima papa basalaka po sona kelingi oyobima fiance to basala ndeni yango nde sikoma na tuni yo mpona ke koyebisa ye po ye alingi oyobima fiance yo hivi mwana mobali wana malamu omona yebi namonaka ye wana mpe nayebi ngati sasa kutuna boyomboa ino batia mifiji ya mikuluyu usarakata mususu 10 na mkumba na yo mama mkumba nini usala pelese na mubadi na yo bila keba pasi asala kanile atebuyaka na ye mama mama biso watu ibidiyo na njila ya kala keba naza kubinda yo mtoi yukanga imala na yibidiyo na njila kala na yibidiyo na njila mibali keba mama keba wana kusaya kumba biso wana nasifiki mama ya jini ya eba joel kutanye bitu kama mama yana kama nakanga ndambi mibali asante kabisa alikuwa sukiza dia ndambi sulu ikusala kanti sukiza dinde aya kubibi silanga yiyo kusala mapete kana kusubirana oyebi ke batonsheka mini bakomi obirange nga yo huyu ni mkanda na baba o mikolo okiliantele matina yede bango mpona baforminalité moko kozala mayele yango nayebisaka bino panipikaka te kozala mayele na vi okotikala kolala nzala me baye koluka ngai na ndako kameme ngai yede bango na mwa baforminalité moko yangu wana masuki sasa naona nasifiki lupi yangu tutarajia kwa kutunza wewe mama jide ndiku abi mokonza bazongo azoderange ngai tro jide saya sana nakusala yo nazo comprendre yo te olingi toujours kosala ngai batendance devant moi ere moko papa sai ngai naza papa na yo te mpona nini koluka na miso ya bato obimisaka ngai mokolo na yo na mosika papa sai kosimbasimba ngai na miso ya mwana nalobaki nalingi susu biloko wana mpo ngai na yo tobundaka tozokisanaka bapota mpo mwana ntango azomona bonga mona libala eza mabe yo okomi osala bamakambo moko ozopesa mwana goyo ya libala banda lelo kotyelaka nga susu biloko te nga moko nakobanda sai sifiti na lazi wana 10 na kwa fuandila kabisa wakaka na ndako yu kanisa kusalaka kakao akubala te parla olingi oyebisanga nini sai susulu ya tina mwana kana sifiti nani mkula nela nzungu na nzungu ndima kana difino kuna nzungu na nzungu ezalaka na mofinuku na yango bien sûr mais mpo osomba yango na magasin po oyebake eza na mofinuku na yango yo ozosomba nzungu na koweti nsima ozoluka mofinuku na yango ndirana bandela nani eloko obutoloka wana mwana mubadi mukwazamusikila naye adingira yakunida haifai na yo bisu kuyiba yefayiba bisu elaka asekisi nga alobi mwana mobali moko azolinga pacifique alingi ayako milakisa mpa na ngai bopesa information boyebisanga faux guerrier ayebi obunda te azomilakisa deva obi aya nanu akobima na mbanga na ye na maboko atia yango na poshe
azozonga na kiti sakana mtima na makamu nisusu izadidi kambuna naza kusala masekiko sai naza kuduba makamu ya so et la katika ndenge na travail ça c'est quoi pourquoi vous voulez m'embêter comme ça bonne na zoni déjà mibino pona kende ko zalale pacifique aba zo tu à moi normal pacifique aba mobali wana tama kubana ya bali ile tension ni babota tama konta babota tu vois qu'est-ce que ça va passer avant pourquoi Mungu saidi nini mwana dingia kama tekizangu ya pakiteni Mungu yuza kubuya fulani izadidi kambuna makamu motusu bolo baka vraiment yo telaka ozo risque na beta na mwana wana Pacifique Papa. ozo luka motuna ngai nazo komi nango olingi continue ko beta yo tala na yebali na ba militaire attention na ko bombisa moto wana mobali alingia bana mba attention les amis abotisa yo bana kama konta kobotisa yo qu'est-ce que ça va passer et tout ça avec ma fille à moi approche le col a soso à bomba kabana nena sema peka na ye ndenge jusqu'à présent nous avons bomba Pacifique au sema peka na ye ce que nous avons moi soso to boko na mapeka mibale na ba moto différent et la ka on se retrouver ailleurs village natal na lui c'est ma fille à moi tikaye na boko le ndenge na lingi ko boko le la soko ni to bota yo bango wana bata nombre ona moko na mokongo na kopesa yo kobota ye quand tu verras okoboko la ye avec tes propres moyens soko ke ko kolisa yo api ça va ekutana yo tubuti ye biso mibasi tubuti ye yumuku te aujourd'hui kilo ya frigo de transformer l'état liquide à l'état solide c'est tout congélateur ngai nde konziladeli lubumba kabiluku likamutisa somono chema ya pia na frigo et comme grâce mais là nasikidi yo badeshi c'est ma propre fille à moi nasikidi yo badeshi de yo nako yo yeba yango longola na ide na motuno kokuza mobala Papa. soko tokanisi kobala sikoyo okobala ntango moyen na ngai esili okomi koko namoni vraimen olingi okota na exil balisi yo comme ça mobali akozwa yo asala yo eloko te c'est ça mon souci nalingi te komona yo oboti nakotandisa motema mona mwana moko boye aye papa koko quand je vois déjà il y a bien tant moko po basala Pacifique naboti yo sans défaut naza artiste monene po bondima ngai naboti tala alors nakoki jamais kolinga mobali moko badébrouiller ye ata na ye aza artiste te bitoli na place ya liso aya kozwa yo sitoi ngai nakuzwa lisusu deside muku te Kende na cuisine Iraka Pacifique na kuchimba Mama kende na okaka aya chateti Pacifique eloko moko nalingaki nafinga yo po mwana aza wana eza solo olinga mpo nalokanisa eloko nafingi yo bakitwakasha likamuza kuluka na nzutu ya mwana ulikuyibana
Pacifique là, à Komboka Kabouis. Elle était sortie depuis avant même 10 heures. Avant même 10 heures. Yo botanier, Pacifique wa mwana. Mwana yala, soki kama soki mwana na français kwa sababu aza mwasi. Aza mwana mwasi, sipe akoli aza na nzeto. Aza mwana pe moto kwa sala mabe. Papa, namona kile Dariste mingi ono beloko lobi donc projet la ngazi. Papa, na hivi Pacifique moi classe na biso. Ba imana tonton mo bwana tumikia pembe bo. Oh, ba bimaki bo. Jenon, na okangisa. Wa Pacifique. Bien, ngana zalaki awa, tangu ngai una déplacer ngeke suba nde Peti na okangisa bi. bino mi place ke bino mbali. Peti tokasuka na tomi. Papa biso domina soma kamba. Tiko kanga. Tiko kanga yo. Peti. Yo. Tokosalo eloko. Tokosalo eloko. Yo la sa. Tiko ka general. Tiko ba defend la. General. Ai place ke bomba. General bi misamu. Bien, ngai te, bango de basola na bango, bango de basola na yi. Na mona bango. Siko ero tosoro ba commune ne tapini. Fode ko ebe tapini ba commune ngo ne. Bien, to bio kende boye. Asengi bango de nini secret. To ambirge. Mutu wana pe deja asengi nini. Asanga ibis. Bien, nga moni yo matabo, nga kitabo. Comme ça to okuta. Pacifique cité sort. Pacifique. Pacifique. Ah, ça TV, ça TV. Général d'abord faut que baba so sale. Asombele biloko kolia. Je n'ai évité. Est-ce que mon tonga za motema malamu? N'ai évité. Voilà, je sais que tu as appelé malem nzela bimela vie. Ce qui n'est pas ma belle nzela bimela. Tant que romo na ba na ba que se retour récupérer. Je à quel pas ça bête, à ça la dinga dans nda ko bi. Je trouve la belle nda ko. Non, tigate. Je vais collaborer avec M. Bout pour la policier, on va surveiller nos monos. Je, to kende la vie. Général, tu vas kulandele de l'est à l'ouest, de gauche à droite, du nord à sud, de derrière à l'avant. Bien, to kito quand even za to kende kuti la biso pe to kuti la biso to kitibo tout est le wana vie. Mon père détail. Je ne sais pas la nuit.
Alafu na kuna kitasi Mungu ya bisikiti. Alafu Kifiki! Mama! Yila na msia kumai, bana uute kipekala kumisangi dika hapa. Oh! Yakana lumayo yaka ngati. Nala susi na yote mwana. Sasa. Ya kana sodi sana. Libérer biso à papa. Oh, bah, c'est qu'il y a un bazar, bah, c'est fait. Parce que libérer, on va dire, c'est à pas pour. Bah, c'est fait. Mama na uti na ngati libérer biso ndafana zonga na ade. Bah, c'est fait qu'attends nini. Motona talion nini, bah, c'est fait. Nani yangu sai? Nani? Ina muni aza kukuta wanakuja na yabuti kala. Mungu yo utika yo utika kwa mtila yua. Sasa nanga baby pam. Wewe unaselekea na badiko. Ni maana nanga baby pam. Wewe kino kwa tige na bilo kwa tige. Tika ndo ni mwana kutai. Ila ta. Mwana oyo na familia ngai motamuke mola ipembe azali. Sefa za pembe mazamo. Una nini nzolo kama ngai na komi na kola. Nekolo kuna baby kuna baby Pacifique bimi boye na gato moko ya mola ya za pembe boye. Ona nini Pacifique? Bonga bime na ngala mu. Olingo bebi sakule na ngai. Na na bota kyo mwindu na zali boma. Ndo bebi selanga fulere. Okoti selanga pembe na bomo inanga. Mama bime na ngala mu. Ovete papa. Ngala mu pembe. Ela katiko simu. Ila moto. Ela katiko simu. Ela katena. Kenena kuma. Na gobe kaite kenena. Ela ka to sabato sayo bibang sababa. Kenena. Kenena kimena. Ela ka. Kenena. Nakutala. Kenena. Gimana chakua? Sai, nini wa? Sai, huyu nini sai? Sai. Bonde lai. Asadi mwana. So hiyo mama na ya tata na. Rumba yule kulukina kama kabuna ndako huyu sai, mtu hiyo. Kulukina kama kabuna ndako huyu be. Oh, huyu asadi mwana na yu. Unakukana yenda mtoto huyu pala nini? Kana na tana ngo ina beka ndezo. Nini ukama kama ina mtoto huyu kuja kukanga yenda nini kusai? Ono nini nakanga peyo. Nakanga peyo. Ya. Na yusu kukanga na asadi mwana na yu. Umu ya asadi mwana na yu. Uko kukanga yenda. Vera nakanga peyo.
kaka yo. Bolingo ngo tua. Bolingo ngo ngo manga tua. Tomati ngo na to kami na songe to pumbwa. Bolingo nino yo suka pake. Boutique Charlie Moussoso, la différence. D'abord, mon biloko à mboka ezali awa, soso plivera, mbisi tilapia, pilipili, Thompson, pumbwa pe yango ya mai. Oyo eza biloko ba Camerounais. Miondo, bisa pimpa. Donc c'est exo boutique bisa pimpa, et Charlie Moussoso. Donc il ezali, nde balobi ete il faut non sur les sables. Donc à tonge loko na ye o ezake donc ezaka esika masanga te mutu moko ayaka mpona kosombela kolia peut-être produit kopakula batabie mpe baya kosomba mwa bière eza esika congolais brazzavillois camerounais ivoirien donc toloba mpona Charlie Moussoso c'est un homme à jeter de fleurs quoi aza mutu akokumisa. yenda zande bebof na biso yende utasali nde pona chaque nde tozala likolo asali ezo la différence c'est Charlie Moussoso nde ye mopao ye yo nde mukolo makama tota koko loba meka oloba non ben nazala liloba mpe ndakoloba te nasepeli tro nazopesaka timo mpona monda parma to nazotimela ete azala makasi po tokoza na bezo na ye totimaka la parma Dana sebelie abosani ete Yesu azambongwe Yuda teki Yesu Dana sebelie abosani ete Yesu azambongwe Wolo na pala te yankolo Bati sente beta eloko wana na chuchu Emameya Misalisi Papa Deoda Laura Lorenzo Thibaut Apula Baloto Omon, sigate. Dito, panda. Nini? Mwana uzomona yete nini? Mwana uzomona te? Indonga ninga komi?
Akomi nani? Kayo kaka boye? Kaka boye? Alingi nini? Ah. Mwana linga. Mindondo alingi nini? Mbongo nyoso patini la kayo kako yako mena masanga wa? Babenga? Nani kubenga hiyo? Babenga. Nazamu mela nani mwana na ngai aputu nani? Gabe nani? Meya. Gabe meya mutatindira linga mbongo. Yana naza kusala depile le mode. Tito. Mwana na yo usiki ye na ndako. Ngai na yebi shiko yo melaka. Ngai na keiku. Kusali chaye. Nani? Oyogite? Fondation lisali chezalia wa oyogi angona nte. Research ya to kopikisa. Gabe meya wana. Akongo tambongo. Na fondation simanango bisho awa to seti njoto ya mwana meme yo beli basali sio awa kuna mbongo basio futa ki. Yana meme. Tele mato kero usali mwana di. Yo ndi ba usali saye. Yaka. Bongo ngai na. Yaka. Usali tika yango ye masanga wane usali saye yote. Yaka tuke. Sima mwana. Toka bongi ke. Ngai. Yo kama tinga. Fondation lisali sio kubongisa. Fondation yaka. Balembe. Mema ngimba. Tito. Mema nga balembe na ukufa. Mwana ya yo. Mwana na. Bongo son fondation lisali si yete. Dodo. Sala yaka. Awa, mata. Fondation lisali. Ano. Yama korsa ngapi? Korsa ngapi? Chaka. Emameya Isalisi. Et mon bongo papa Deoda. Lorenzo Chiboa pour la Ballon d'Or. Ousmane Kalouji. Solicez dominante. Soit et l'eau qu'on a ici. Hein? Vous avez raté. Soit et l'eau. Moi je voudrais voir clair dans cette histoire. Vendez ni nango veyope, hein? Tobango. Tu peux ça ici de l'autre où est la porte? Tobango. Nazaka motason. Motason ni ça. Nazaka motason. Tala ngani azama sina kumi place wana. Oyo zabuzo. Na woti ko ta. Oyo zabuzo banya so. Kosi. Chega nazo sine. Tunaenda mama mbona peke ndio tusolena mama ndinaki na esiko papa ndebo. Donc tu dois prier. Non, prier na ngai. La confiance na yo sana kitu dakino kama bongo. Bonjour papa. Yo, une uniforme, pourquoi? C'est pas parce que c'est classe. Toi, tu n'es pas en uniforme, Matanga Ngodongo. Yo, y'a une bilamanda. Il est là, j'habite ici quelque part. Mais pas comme ça, parce que il tenait à classe. Quand on vous dans Matanga, Kende, Balamoko n'a lieu. Pas comme ça.
Yebisa papa, on va venir dans c'est papa venu dans le ville, on a passé un samedi. Ou bien gagne mon nom, Yakuna. Comprends? Yebisa Yeboye, Mendes, Gomez, Benga Kingai, on a communiqué avec son petit on a ya Bangana, on a tout ça. Papa, il ne faut pas traîner ici, terminer, tenez ma chance à toi, tu rentres. Ça va? Merci beaucoup. Là, quand même, je vais faire un bon temps en bas moto les gars. Tout ça, tout, n'a pas de Massanoana, Notre-Dame. Viens de tout, Moussa Loana. Moussa le boss de boss. Vous avez bien arrivé pour monter les gens au père. Monter les gens au père. J'ai pratiqué très fort sur la photo. Ça, ça garantit. Monsieur Sai. Oh! Badou, ouais. Comment? Ça va? Où tu te dis, pan? Ah, ça va, c'est bien. Nada, c'est les Wanaba morts, justement. Juste na outil pour 6 km, c'est pas ya Pacifique. Tout de suite, là, on a dit que papa, samedi, il faut te foutre pour la situation. Gomez Mendes. C'est là, non, on a Pacifique. Tout de suite, là, maintenant, avec un garçon Pacifique dans un uniforme. Non, un garçon géant. Papa, quel capot? Quel capot? Tout de suite, là. Ouais, c'est mon frère, Changa. Tout de suite. On a quoi, ça m'a beaucoup. Ça quoi, petit? Ça quoi, quoi? Ah. Tout de suite. Oh. Mais comment je l'ai parlé? Il y a des écoutes de notre problème, il y a Landry Fouti, le grand Batala. Ah, ouais, mais il y a tout ça, on a terminé. Thomas. Kota, on va venir.
Tata na yo. Akumi libumbe po aba no peta yo pia no kanga. Mwana kuseke mwana kama sepesa kieta ya mwana kumte yo bende no. Dala ngundengi ana ti papa na comprendre te papa ki ba lini. No ndinga kinda class wana eza to mo boy asepela ina ngai. Bon asepela ina ngai na ndenge kino to bivani ba makangu te po eza bien te yazane bientôt au luka au banda msane po bal. A proposer nga po za fiancé na nga ayo bima to yeba na yeba pa na biso ba yeba nga pe pa na bango ba yeba no kona ke na proposer mama bino ba atuni nga pende ni mobale nga zali nga pe na expliquer na bi azana e bien na expliquer mama pe musala sala mama bino ye na ko yebisa no ko papa donc ngai ba camarade ba yaka na ndako te bon mais bana kasi ba na ndako nga kasi tombi ka papa ayo sepela te ko zana ba camarade belebe nga kasi ki libala papa rolinga no kona libala papa lingi te papa binga ko bala tende na za no nga na ko mila bango kuna o yebisa mo ko nga boy nga la zo ba decision na mo Pacific ngane za ndoko na bino za se uye bia so ko pana problem ya mbali omoni tata na yo na ku pesa ye mo nani raison ke po moni biso tango tukolaka seri na biso izai so ndenge za lelo te po bala mibali mingi ya lelo bakomi akuzwa zeni fi akusepela na yo usa kitoko metango usente yo akimi awangani no ko zuna mambo te ya ili makabo ati biso atana biro kuna tusumone bakaisa ya ndenge na ndenge o mwana mbele sente mwasi awangani o mwana mwasi boy nyoso wana iza fo buzwa maye bino bana basi problem ni sete uyebi sengana na yuki na yebe koza mwana comme les gens âge sepelo ba mais yebe tata na yo ngai na ke musala soki na bimi msabe so na usata ata lubi na tombe na pokwa na ondeka wana mais no ngati ko yebisa papa teno na yaki apo papa beta ngai ya lingane te ngai na kuzala besoin ibai wana mona yatsa makolo ko msanga moko na tuna ye soki ide na ye zanini ko yebi biso na Kongo yebi ke bukotisa pa na biso banoko Pacific minga ulobisete zunga na ndako lobi atanga moko na usale tu na ulega bena poko soki na sisi msala na ulega kuna kumsana so na tata na ndenge mwa be mais yo zala kaka kalme soki tata na lobi ka mo répondre te oyo kinga zunga na ndako na poko ngamo so na twita na usala kuna mais mobali na yo yebisa ye noko hasana bezo kota na baso nazana bezo to kota na to yebana ayebisa nga soki hasana ide nini bona yo soka za mobali hasana ide ke kwa bala yo autosa ko yami soka ba kima o kunete sebe asana ndamo me ye tsana na bezo muloko dimanche tala tino yo tete bino pe bukima nga watala do lokuli litira nga maka ngamo wala kombela kala Pacific papa lingi tena papa na yo tamu za kama kebiso ba bomba za ko lete ya bisa ye na poko na uleka Merci beaucoup. Papa, ako tuko na class? Ayoko tika ngai. Ako pa kwa o. Bientôt récréation ko loko ezabo comme ça ko yo sombela nga tika pesa nga timbongo. Bon, en tout cas Pacifique,
Et l'autre, on a comme déçu. En tout cas, franchement, comportement pas bien mot décevant. Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, là, je vais réfléchir. Parce que se comporter, pour rester là, tout ça, il va bien. Et puis, on est comme ça, tu vas voir qu'on a passé, que c'est un peu le combo, on va le combo, on va passer au Kikamba, moi aussi. Tu vas les balles, tu vas balles, tu vas souffrir. Et puis, on souffre pour l'engagé. Je le veux bien, mais parce qu'on a un repère de vie dans la tête. Bon, le repère de vie, non. Ni no ba ide ni no ma be ma be ko moilo na je to sole na no ko ne makamo ne se kangala ko ne no ko na no ko ba no ye c'est pas un but c'est pas Congo no ko ne mtasa na pouvoir pour malgré tout pour pas za mungala mais maman za mkongo no ko be fa ok de kuna etenga na ko tous les moyens to kitanga na yo ok tuna bosola na ye ne bi ko eko simba na no ko ko pata ninga sana ko simba kaka ne bi je ne pourrais jamais moi ni no lo ni no ka. Elle ne pas que nous avons commis dans le bien, de bois. Non, je ne refuse pas, mais nous avons bien là. À ça qu'on a quand dans la classe. Alors, bien que mon coloni. Bon, là, il propose que nous dimanche, nous quoi ça là, c'est on a eu une question, Bosolo Linaï. Ça va, je veux voir dimanche, en tout cas, je ferai les nécessaires. Oh, comme elle est bâtie, non, d'ailleurs, c'est une chose à traitement. On a fait que tu radio, tu as parti à Tourat, on a vu la choc à ma casse. En tout cas, je suis pas content. Bon, à ton part, on a eu un gars qui me pardon, ça va. Je ferai tout pour la tienne. Beaucoup de pardon. Beaucoup de Simba Nango. Depuis qu'on est bilon, c'est parce qu'il y a eu ça qui est bien qu'il y a un hôpital. Je suis pas pour que nous sommes à Bilo. Je vais faire ça même aujourd'hui et demain. Demain? Ça va pour vous? Papa dit à moi, il va dire papa en Cameroun. Il faut un problème à l'image. Merci à Papa. Papa. Vous entrez les gens, pour la retiration. Excusez-moi, parce que je suis venu arrêter. Un exposé pacifique. Pour répondre à l'invitation, pour ça, il n'y a pas passé. Au Moningaï, Nathalie, non quoi pacifique. Au Moniban, la terre, ma chocolat. Tout ça, quand on m'a mis sous tes pauvres, c'est un miquet. Mais les laissons qu'à coller. Ils sont les non, mais les laissons problème, quoi, la terre, oh, non, quoi, non, quoi, bon. Yango le moni pacifique, aya vous faites un message, voilà. Il y a déjà.
ke papa noko naza na mobali moko alinga balanga me nayebisi mama yebisa papa aboyi kondima yango wana prefereki koya koyebisa ngawa pota oyo nayebi okotaki nga nazalaki te ndenge bolinganaki telema lokola mpe mwana lingi yo yango wana ye oyebisa ngai nakenokuta na papa naye nalobela ye bon problème esati omoni nga afana kenokuta na bokilo na ngai mpona yeba nanu position na yo eza ndenge nini obe ide na yo nini esala yango mpona yango wana nalingaki nayeba nabengisaki osikuta ngai na yo afana kuta na bokilo na nayebi te soki ozobongisa nini ozokanisa nini mpona na pacifique. En tout cas, on peut présenter là, comme on a des bureaux, nous on a dit auparavant, si la petite place n'a on a ça la café, moi je suis à Pambolaka, comment la place n'a moto. Deh, bala ngwan. Tu bil ba me pale ba tu ka fo ya hotel, hein? Ko salinga. Ah, kaka boy. Oui mais si kama moni ba tu ba fandi do fo ba ya hotel se. Yango ne na ngolo ba. Là puis on a moya ki moni wana mobali fili ni kopi na mwasi ni bible lobi de kuta ba boti boti de tangani boti moko yango na proposer li pacifique sasa ukola mwasi nga mena rekete na proposer na papa wana zakanda ya ndekala nango c'est pacifique et ça qui quand même ayo fait que nyonso pacifique alobaki papa en tout cas comportement la pacifique na pacifique na éviter qu'est-ce qu'il veut comment il même na point que non abeta ngai en plein air na dit que peut-être na ça qui va moi je récolte pas na ngai na pacifique na école parce que ça fait un bon moment que tout le monde en a fait tout un papa comme par hasard papa il m'a rossé alors dans les vrais mots dans les vrais sens du mot rossé il m'a tabassé à mort mon avocat papa moi peine zone présenter à me minga sina commune na qui mona cloué j'ai fait 2 jours dans la commune commune wa biso ouais qui moi là pendant 2 jours na kitamo c'est une pas moni ngai na kokusala mabete fungana sa suda yebi na kokusala mabete musala na biso tusala oyo ukanda liboso omona bulaba na biso uzala bunene sembo na mtu nyoso na za soda na moni yelo kudie olingi na mona kati na ngana bana ko maltraiter yo mutu moko amaltraiter ya sana mwana komi na tango isenga ba obutika mwana omoni batu msusu na viki ndo bazobela loka mwana tibala ezali tukaka bendiso nyo bana msusu tataye moko mwana komi deja na aje ba ne ya zoli mwana abaya tukana ngai moko na usala tu na tukana chapel mingi mandengo ukuta nyanga tusoleli ngai moko na usala tu fona kuta na ye ndenge nini kuto entre ngane ye entre les autres côtés na yo mais dit que Pacifique on a classe pour là même si a dit à la prochaine diplôme na ye mais si supérieur na ye là na kolanda à la loupe na vous même que eloko tozoluka yango wana na famille tulingi batu po bazala bato minene mwana bali ba kote moya munene ukeboye mwana nini kuzala ezala kutu mabie te lem tuna kuta ma problème ni kupesa ngani numéro na yo numéro na ngai na 081 52 53 205 081 52 53 205 voilà bon oncle problème c'était nani Nadine umoni ba frère note kai wana tufana tu so lao sasa bo frère nani mobile ya Pacifique asante oh ya sio ngaya ukala Pacifique ngaye asante beaucoup Comment on a dit? Au moins, on a eu le beau. Quel est continent ça? Au moins, l'homme qui est là, ça. Yo zamba le kubanga l'homme au tout. Ce que vous comme prêt pour na kuya ubala nani Pacifique. Usali mkanda upesinga ngama unaimde na kuta na banko. De l'homme et l'homme grave ça na wote. Merci beaucoup. Problème c'est que le coup le kuta déjà ngama ko. Non c'est déjà. Problème, merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Bon, à la prochaine. Merci beaucoup. Ok, merci. Nzambe na binza komba songa. Awosala. Mais kukima ngade tukuta naga? Tutamona na. Sawa.
Pacifique. Moi, je vais le cancer au bal. Tata me tient mon bébé, ça le boca. Pas de parole de fenêtre, je ne peux pas nous souffler ça. Du coup, la barre de Gonanga. Vous savez, non? Non, c'est une lampe. Papa, il y a une fille. Quando tu vas faire film? Nazana nsima. Ave Santo Viatico, Agnus Dei velatico, Agnus Dei Jesu Christ Meius C'est toujours un dérangement. Papa, je vais nous entendre Libana. V12. Problème, c'est le problème. Mais quand tu sais, les gens qui ont battu ce qui a été cotisé. Olinaka kolakisa bato te ke avanda libanda elakisaka kobonga ya moto. Po moni po mwana no répéter yango nateka na pose. Au plaisir. L'homme que j'ai toujours respecté, Monsieur Saïsa. Oui, mon frère, souvent quand je suis dans la maison, je suis mal à l'aise. C'est plat. Ça va, à part. Je suis fier de moi-même. Ah ouais, pour faire. Pour la fière, mais pas salut. 22. Toujours en costume. Ouais, en costume. Nayebisaki Bango, ils ont mal choisi l'adversaire. Au bout d'un an, pas de bétérole. Il y a uniquement pour la bétérole. En tout cas. Non. Attends un peu. Alors. Oui, ça va? Bon, rappelez-moi dans 3 minutes, hein? Rappelez-moi dans 3 minutes, comme ça, nous aussi, c'est le dossier, nous avons pesa yo. Hein? Merci. C'est M. Kakandol. Où? Kakandol. Action directe sécurité. Je veux. À proposer de continuer le Corona, on a fait ça. Il faut qu'on appelle ça, ça va pour la sécurité, il y a un train à Nabiso. Il y a un train à la sécurité. Parce que les bossons sont faisant la sécurité. Parce que tant que les gens ont la sécurité, il faut tenir la porte. Pendant que la porte est atteinte, mon peuple. Pourquoi? Bonne et la casa bien. Et la casa bien. Je l'ai un peu, mon frère. Tu as trop d'appels, toi. On a payé un gars. Et puis, côté, tu as langue là. Pinet, Toboki. Tu quittes mon frère. Faut que tu la Pinet. Tu as passé tout cas 8 ans. Ah, je comprends. Toi, tu as une bonne mémoire, ça. Dis-le, les amis. Science, ils ont continué toujours l'évolution. Alors, Pacifique, tu es où? Au salon? Tenez la cuisine, ils ont des secrets dans la verre, il y a qu'un musique. Pacifique, on a quoi dans le pango tout ça? Non. Mais pourquoi tu l'as appelé Moutouazawa? Vous voulez toujours faire des unités, ça. Tu es l'équipe trop. Mon frère. Ouais. Pour mon cololiwa. Et Goya, Yogoyeba. Yogoyeba. Ah, Pacifique, ça va. Tu as grossi, hein? Ah, merci. Pacifique. Papa? C'est ça, camarade, on l'a bien dit. Tango Tchema. Pas votre soif, papa. Donc, tu vois, à votre santé, veut dire le petit bichon santé à Malonga. En plus, aux hommes, à votre soif. Santé à Malonga, à votre soif. Pour tout ça, quitte là! Quitte là!
bande de foutards. Pétard, utilisez que la fin de l'année. Quoi? Bonsoir. Bon. Yo, no kwa na pesa mbote na sai mabe. Kupesa na mote. Ako fanda. Vanda luba oye nango tilisa okeni. Ndani la ka. Lelo ndaye ko Neza tu akutune la ka pa za ndeko nanga. Zana ndio akutune la ka pa nanga. Sai ngai lo na yeni awa nazana na sumi position. Mama comme si comme ça là. En tout cas comme dépenser. Ngai na za sulu. Tare ka bande sala mena. Fona kitao. Unayeba iloko nini sai oyuzulinga nezoto ya mwana yo Pacific. Sai. Ndenda yawo ko na komi pa même nenda. Ye direct awo pa na yo. Duna sena besoin yeba. Iloko nini oyuzulinga nezoto ya mwana sai. Yo tamu baraka ndeko nanga nani Pacific nani yo na bana boss na Pacific. Elaka. Est-ce que biso tamu yaka tumal teta ka yo sai. Parce que là, non. Tu maltraites yo jamais. Yaka, au côté de la Paul. Vous faites ça comme bon. Soit moi si. Mais pourquoi il comme au côté moi si? Il comme à la temps où il est moi na babalaye ou comme au boy. Ça y est, il est bon le vanille. Ngana ça no quoi Pacifique. C'est là. Koto que ni musikate. Oye po ba comportement ngeza nini? Tokura bino ba soda mikolo boyoka mo wana te massive. Yango wana nazo rappelé que naza na comportement en destruction massive. Bakelanga ba obi, betanga masasi pona remettre yo comportement wana naza nango, ozonga nango na kana bino. Exact ça obi. Ne okozwa ngai. Exact ça obi. Sai, oye bi yo ile ozobo sana. Izalo ko la ba mindani ndenge balibana français ya lutani sala lubudu. Ilubi, ya bomba lobi nzali kusona sai. Yo le kol bote mwana limona seke ubombi. Lobi ta onye susumona mitoko sai ikisana te. Ukusala tu luka pa mwana wana lo kusubosa. Bon frère, natamura na basoda basali la masi. Seigneur, comment nango te tenir bato bazo respecter bato bazal ba civil. Merci beaucoup. Royok. Hein? Nadu. Ibisare azana banda. Non, je m'excuse, nayebi vraiment solo na binote na yoki ndeko yo. Non quoi Pacifique, papa. Non solo na zo wela pa moni Pacifique akoli. Abara ya liambo. Problème sabo. Na mo zo liambo ngwe ko problème sabo. Oya me isa ngaya konti na ngala leta ikipa yo tata. Non, papa, parle. Pardon, mon commandant. Problème sabo. Quel que soit comme na ye commandant na yo na babeta libanda. Na ja commandant. Bana ngai yo général azala colonel azana garde moko o kana ye. Ba oyo bazuka commandant. Ba bazuka nga commandant wasi sai yo oyo zolo ba sai sécurité mais so ba tena ba moninga ba kokata nga sabo. C'est juste, papa. Problème sabo. Mwana Pacifique kitama zaidi mke oyebi mwana soka zana bibaza yule. Mais soka bemi akomi ya msinyo. Ça c'est Pacifique kitama zaidi mwana mke oyebi mwana mke c'est normal. Elle mako na yebu ba bombo isaleki. Mais tangu mwana comme na aisha kubala obiso ba non bisa mi sport yebi ke soki mwana wana pali quelque chose de moi. mais ça c'est juste famille participe kana. Mwana azuka ndi karasi. Akutani na mtakubala yeye. C'est là ça kukata te. Ça kukata te. Uyebe ke umonte trop. Papa parle. Mwana comme na aisha kubala. Akutani na mobile na ye, ndenge pa ilaka akutani na ye. Akutani na mobile na ye. Solo ni simba. Mobile atende message. Mwana yebisa, mama na ye. Bayuka na mukolo, baya ku solo pa bakuta na ye. Pona mama mpana. Mwana ye asolo na mama. Mama solo tata, saya boy. Boy, mwana ye pana ngam kwa wana. Na sai ko kubomba pona kanda msala. Mwana ye ayo ye tanga doko. Tala nani papa makama so sala bole, je se pesa ngati. La tunya problème nini? Expliquer nga problème nini sundenge ndeka.
Mon commandant, s'il vous plaît. Donc, si je comprends bien, qui n'a pour le bureau d'aller, parce que ça, il y a ce boy à moi. S'il vous plaît, papa. Tout est vraiment mon souci. Donc, on a fait à ce boy à moi. De 1, nous devons savoir une chose. Banana bichu ya lelo. S'il vous plaît. Bon frère, ce que j'en ai besoin bon, provoquer, kende kwa senga basi na guerre. Na ça na besoin de plus. La cause ça pas tout na bouton na utongo. Non. Ça c'est un débat. Olinyo ya sakana na ngai. Il y a kusaka note ça. Bon frère, Zaliba. Bedo. Zaliba. Na kosimba na ndoto, kende liba. Oi, shuku simbi ça. Linora. Je fais. Ama. Bedo. Tala ore, batinge na gere na eko lilela ngai yao. Na bombi yao. Oh mon frère na kokende kokufa. Donc lié ma na bombi yao. Maintenant non. Aya ko bana ngai ya teka na mona. Sai. Uzoyeba ke yo ndi uzawana. Ava baba na kuzwa. Ba mezeri ya kusala bantene ya Oasis. Bazoka Taiwan pana yo uzoyeba. Mais yo so comme négligence pe. Ngade mtu nazoka mezeri na mezeri ka yo tai na yo ava ba ya kusala bantene wa. Soko lelo négligence ko yo kokana sanga sai. Bona libala mwana. Na ye pona ba mwana yo moko. Mais u négligence sai. Mais na répéter. Papa yo zamninga ye. Tika lo pese conseil. Mais le loko usali sai. Ngazo kina kote so c'est comme pacifique. En tout cas, wana. Mais là, quand je suis wana, pour y aller, ndenge balobaka kabi soki noni pilipili na ndako avant que liboso banda boka yo moko fo boka yango na ndako ningo sai mais na me respecter sai soki mundu ka ya ngo chauffer yango papa luka place moko beta papa ici na ke luka ndoto na ngai ici sai comment dire a été tika yake ndio non on doit attendre asa posana ne ya famille kama faut yo comment na kende kaza bona kende kaza tokanisi okota kisoda po batela ekole tokomanana okonstate ozakisi na bilamba te ya kolakolo bino yebango ndako na yo nde eza boye izibombama nde mpo na biso kende yesailaka na lekati awa yokanisi kisoda po batela ekole akimi forme baninga nde balakisi ye bilamba awa akimi lobi na profite na nsima teni mpo na kolata bosha biso monga mpe nazokende profite na Dis mon frère. Si nzambe apesi mwana chance wana ya kobala laissez l'enfant libre. Comprends? Il faut plutôt encadrer. Comprends? Dans le toit de fille, tout est toit de d'accord? Bon, moi je pars. Pacifique. Papa. Viens. Dis, fais tout au benga. Dis. Pacifique, je t'attends, non, ma fille. Dis. Général, tenez la porte. Quel amour. C'est une fille en destruction massive. Sauf qu'elle est qui me bat 10 vasos pour faire mal. Yo kako momo na mepesa. Pacifique mo. Alors, ya mobimba comme on a moto. Donc à mon ta papa ne moto. Ça c'est extraordinaire papa na moi. Ya mobimba comme on a moto. Ya beaucoup m'a appris. Bon, qu'est-ce que tu dis? Ton frère là n'a pas appelé. Qui? C'est comme Chériva. Oui. Oh non. Il arrive à ma part. Tu dois faire tout au benga, monsieur Yuyun Tourou. Tu comprends? Ah, Yoyo. Voilà, Yoyo. Voilà, tu comprends? D'ailleurs, il y a un Tindera Kinga déjà. Mon beau-frère, Monsieur Achille. Monsieur Achille. Ah, ouais. Moi, je vous laisse. Comme ça, on va passer. Je vais te dire. D'accord? Ça, ça. 22. Tu me regardes ou tu regardes là? Tu regardes? Alors. D'accord. Ça y est. Pacifique.
Un papa victime de sa fille. En tout cas, vraiment. C'est la vie. Et là, quand il y a Tatikidi, pour moi, moi, je suis mis sur le corps à mon trésor dans le nom. Ah, moi, je suis à tu patate, mignon. Tu patate, on nous autres à qui l'en est, c'est quoi les amis? Qui l'a mon poisson, qui? Agora eu moro pelo coro, ma ben diamo. Ma c'est fait. Esate che la action va danser, come lo cabato che le copine na ba. Wa dameo. Yeah, dame. Na ya kama tembele. Kabina shale nuna o. Mama ndoto na mama. Mama ndoto na. Mama nuna mata mama. Ota na matoka. Obi ba dance mi kolo yo. E koma to pa so abuna. Ko chero mu. Ko so lo ba mo abi lo be la mo ko Lo ba so ta ba comprendre. Comment na te ba bulo ba sa. Padahal saya cuma mau bunuh.